Mbote bandeko na ngai esika nyonso boza kolanda biso na ngonga oyo ngai wa bino son excellence nazali moko ya bacteur oyo naza koévolue na kati ya groupe les rachetés awa na kati na mboka na Belgique. Alors groupe na biso oyo ezali dirigé par maman Spaghetti oyo bino moko boyebi déjà bien bato nyonso oyo alandaka batéâtre na banza bobosani maman Spaghetti te. Alors groupe ezali ya maman Spaghetti, donc toza kosenga na bino bokoka vraiment kosabone massivement na kati na groupe na biso oyo e bokozala décité bandeko na ngai na banza bolandaki biso déjà na bafilme oyo bozokolandaka biso tel que les dégâts des réseaux sociaux, S'il te plaît chérie, qui est le frère chrétien et tant d'autres bozokolandaka biso. Donc vous continuez vraiment à vous abonner. Et puis message mosusu ezali ke bandeko na ngai moto nyonso oyo aza kose sentir ke aza na implice okoki kopesa na kati ya mouvement na biso azali na ye le bienvenu. Donc ezali na besoin ya baartiste eza mpe na besoin ya bacteur. Donc boya vraiment boya tokoka kosala na bino elongo. Alors groupe mosusu mpe ezali na kin et biso tozali awa so toza koévolue awa. Donc vraiment nasengi na bino bokoka s'abonner massivement. Adida Kiese l'homme à Mercedes na kati ya Bruxelles toza koyoka message oyo. Donc toza na posa na bino nyonso. Merci beaucoup.